Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre page magazine préférée Bonne Fête. Aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons un charismatique serviteur dédié que vous connaissez bien ou que vous n'avez pas encore connu, au nom du révérend pasteur Sirbin Soalengue Bernard, qui est considéré comme le représentant de l'église kimbanguiste dans la ville-province de Kinshasa, la capitale. Bonjour, représentant provincial, le révérend pasteur Sirbin, et bienvenue parmi nous. Merci, bonjour, papa journaliste. Avant l'entame principale de notre nouveau numéro, comme il est de notre coutume, nous sollicitons l'aide de la régie de vous offrir le portrait de ces derniers. On se retrouve juste après pour l'entame avec les représentants provinciaux. La régie. Magazine Bonne Fête ya lelo et Yambaki Bongo, papa révérend pasteur Sirbin Soalengue Bernard, Oyo Azali représentant ya église kimbanguiste à la ville province ya Kinshasa, la capitale. Portrait naye ezali na lolenge Oyo. Ye abotama le 13 décembre 1966 na village ya Zaba na ex-Bandundu actuel Kwilu. Papa naye abengamaki bongo na komboya Sirbins Kimpila Miala Rolin, paix à son âme. Pe mama na ye abengami na kombo ya Kibinga Bedika Philomène. Esengeli koyebake na oetali kelasi. Papa Sirbin Soalengue Bernard ye azali bongo diplômé d'état na institut Luntolokwa, toujours na ex-Bandundu l'actuel Kwilu, na pédagogie générale. Yango tindaki azala mo lakisito enseignant. Et s'il a quitté, azali pe bongo licencié en théologie na université ya Lutende lekuna na monga fula awa na Kinshasa. O etali parcours ecclésiastique na ye. Papa révérend pasteur Sirbin Soalengue Bernard ye azali bongo chrétien kimbanguiste, azali mobeti tutu to flûtiste. Esengeli koyeba ke na expérience professionnelle na kati église kimbanguiste, asala bongo école biblique na Nkamba pendant 9 mois, azalaki bongo aumônier à plusieurs fois pe assistant na université théologique ya Lutendele. Pe akomaki lisusu aumônier na Institut supérieur technique appliqué ISTA, toujours na kati ya église kimbanguiste kuna na ISTA. Viba compétence na ye, azalaki bongo nommé na 2002 pasteur communal ya paroisse ya Bumbu kino 2008 et siko pa kokisaki makambo ebele ba œuvre mingi asalaki na paroisse wana ya Bumbu, yango etindaki toujours papa Sakwa Meso oyo azalaki l'actuel représentant ya époque wana l'église kimbanguiste paix à son âme ya kotinda ye na paroisse ya Njili lokola pasteur communal pendant mbula moko kaka de 2008 à 2009. Pe esepelisa ki bongo papa mokonzi ya boule papa Simo Kimbangu Kiangani ya konomé ye représentant ya église kimbanguiste na ville province ya Kinshasa, vi ba compétence ba moralité azalaki na yango kobanda l'an 2009 kino 2020 ya mokolo lelo, près de 10 ans mandat na ye ezali toujours ko continuer. Na o etali plat préféré na ye révérend pasteur Sirbin Soalengue Bernard ye alingaka mingi pondu na ngolo oyo ba kalingi penza malamu pena fufa masango ezo bimisa penza milinga lokole moka lobaka, donc aliaka mingi bio. Esengeli koyeba ke papa Sirbin Soalengue ye akumisaka bongo vita club toveya awana mboka RDC pena mboka mikili akumisaka bongo équipe ya Barcelone, pourquoi pas ya Real Madrid. Ezali bongo exemple à suivre. J'ose croire que cet élément a fait plaisir à toute la famille du représentant provincial ici à Njili, ainsi que tous les fidèles kimbanguistes et pourquoi pas toutes les confessions religieuses. Encore une fois, les révérends pasteurs, bienvenue parmi nous. Merci. Le thème s'intitule Les critères d'un serviteur de Dieu. Mais avant d'y aller, les téléspectateurs et téléspectatrices veulent savoir votre parcours pastoral de Lutendele jusqu'à cette heure actuelle. Oui, merci. J'ai reçu la vocation
de la part du Seigneur, de la part de Papa Simon Kibang, pour devenir son serviteur, son pasteur. J'ai fait le noviciat, d'abord en Kamba, 9 mois de formation biblique, parce que le reste des catéchistes ou bien des baptisés, comme on les appelle, font 3 mois. Oui. Mais nous, en tant que, pour faire la théologie, il faut passer d'abord par le noviciat en Kamba, apprendre l'histoire de l'église kimbanguiste, l'éthique et la doctrine, avoir la maîtrise de l'église et puis faire la théologie ensuite. Donc nous avons fait 9 mois de formation biblique en Kamba. Nous sommes la dernière génération, bien la dernière promotion du tout premier directeur de l'école biblique, oui, qui est Papa Révérend Silou Makola Jacques. Donc nous fîmes sa dernière promotion, bien nous sommes sa dernière promotion. Après le noviciat en Kamba, 9 mois, et d'ailleurs à partir d'Nkamba, nous avons marqué Papa Mfumambanza, qui était sur place en Kamba comme gardien d'Nkamba. Oui. Nous l'avons marqué, nous avons marqué tous les fidèles d'Nkamba, tous les bamboutas de l'église. Donc notre passage en Kamba était vraiment indispensable et nos traces sont restées en Kamba. Nous étions déjà connus à partir du noviciat. Arrivé, c'était 90, 91. 91, nous avons commencé, ou bien j'ai commencé la théologie à l'Otende, le premier graduat, oui, et j'ai terminé en 1994. Mon thème c'était la sanctification dans l'église kimbanguiste, okay, dirigé par défunt chef de travaux Matasilo. Aussitôt terminé les graduats, nous avons fait la licence automatique. Parce qu'avant, après les graduats, les étudiants, donc ceux qui ont terminé, allaient faire la pratique, quoi. Okay. Donc les stages. Mais pour nous, comme il y avait carence aussi des professeurs, et les professeurs titulaires de nos branches ont souhaité que nous fassions automatiquement la licence, et ce qui était fait. Nous avons fait la licence et nous avons terminé, moi particulièrement. J'ai distingué mon directeur de travail, c'était le docteur Ngwapichi Kayongo. Okay. Mon thème fut Diangenda Kuntima et sa vie, son ministère ecclésiastique et sa théologie. Là au niveau de la licence. Au niveau de la licence. Et quand nous avons terminé, il a plu à nos professeurs de nous retenir comme assistants. Okay. Révérend Kachij, qui est actuel représentant provincial dans le Haut-Katanga, était retenu comme assistant dans le domaine de l'histoire de l'Église. Voilà. Révérend Tamboué, qui enseigne jusqu'à présent, était retenu comme assistant dans le domaine du Nouveau Testament. Son titulaire c'était Dr Owanga, Ouelo Jean. Révérend Mabiala fut retenu comme assistant dans le domaine de l'Ancien Testament. Donc révérend Mabiala dans l'Ancien Testament, et son titulaire fut le révérend Dr Ngoïmouaka, un protestant. Et moi, dans le domaine de la théologie systématique ou dogmatique, et mon titulaire fut le révérend Dr Ngwapichi Kayongo. Donc nous étions automatiquement retenus comme assistants. Et nous avons assisté nos professeurs, et d'ailleurs même le Dr Ngwapichi m'avait donné le cours d'ecclésiologie, qui est la théologie de l'Église, pour enseigner en premier graduat, et c'est ce que je faisais. Donc les étudiants étaient contents de moi. Si vous ne comprenez pas dans mon cours, en tout cas, dites que vous êtes bourrique. Alors bourrique, dernier bourrique de la nature. Donc les étudiants étaient fiers de moi, et j'étais aussi content de mon professeur, Dr Ngwapich, qui m'a donné cette opportunité. Et une année, donc c'était en 96, oui. Arrivant en 97 ou 97, on me nomme, donc le staff de tous les professeurs et membres du staff m'ont retenu, m'ont nommé, m'ont désigné plutôt aumônier de la faculté de théologie. Par rapport à votre compétence. Donc par rapport, non seulement compétence, mais ma moralité, okay. C'est-à-dire mon intégrité. Okay. Ils ont dit que j'ai refusé comme j'étais encore célibataire. J'ai dit encore,
comme je suis célibataire, je ne pourrais pas exercer ce ministère. Ils ont dit non. Dans toute l'étendue de la faculté de théologie, nous avons découvert que vous répondez à ces critères de devenir aumônier, un pasteur au milieu du village. Donc c'est vous qui allez encadrer et les étudiants et les professeurs. Bon. Et après l'Utendele? Après l'Utendele, donc assistant dans le domaine de la théologie systématique ou bien dogmatique. Oui. Et une année après, aumônier de la faculté de théologie. Et après, je suis devenu aumônier de l'ISTA. Okay. Aumônier de l'ISTA. C'était en 2002, oui. Nommé par le révérend Panzo, que je salue en passant. En 2003, le révérend Sakomeso m'avait nommé comme pasteur communal à la commune de Bumbu. Oui. Comme à cette époque, ce sont les représentants qui nommaient les pasteurs communaux. Donc, Papa Sakomeso m'avait nommé comme pasteur communal à la commune de Bumbu. J'ai commencé à exercer ce ministère jusqu'à être reconnu officiellement par l'Église. Donc mon succès, c'est venu à partir de Bumbu. Comme j'avais brillé dans le domaine de Nsinsani, dans le domaine de l'évangélisation, dans le domaine de l'encadrement des fidèles, et comme il y avait aussi des compétitions pour la construction d'un camp, parce que pendant toutes les fêtes, toutes les 3 fêtes de l'Église, notamment le 6 avril, le 8 juillet et le 12 octobre, tous les fidèles Kimbangué, surtout les responsables des paroisses, des communes, des territoires, et des districts ou bien divisions uniques, des provinces, des nations, nous sommes censés monter en Kamba pour la grande fête. Et à ces occasions-là, Bumbu sortait toujours premier en compétition de Nsinsani que nous appelons, pour la construction d'un camp à Nouvelle-Jérusalem. Donc, à partir de là, nous sommes sortis premiers successivement, même jusqu'à la 10e fois. Okay. Vous comprenez? Oui, oui. Jusqu'à la 10e fois. Et tous les fidèles de Bumbu étaient contents de Papa Surbens. Donc, c'était vraiment une joie immense. Et tout le monde était surpris de voir un jeune pasteur réaliser tout cela. Donc après, j'ai fait presque près de 7 ans. À Bumbu? À Bumbu, près de 7 ans. De 2000, la fin de 2002 jusqu'en 2009. Près de 7 ans. Près de 7 ans. Et son éminence, Papa Simon Kimba Mkiangani, m'a nommé comme pasteur communal à Njili. Donc m'a déplacé, m'a mis de Bumbu à Njili. Arrivé à Njili aussi, j'ai bien travaillé. Et pendant les compétitions, j'ai sorti 3 fois successivement première. Donc première commune en compétition pour la construction d'un camp à Nouvelle-Jérusalem. Donc je n'ai fait que 11 mois ici à Njili. Et c'était en 2009, octobre, notamment le 26 octobre. Et son éminence, Papa Simon Kimba Mkiangani, m'a élevé au rang de représentant provincial de la ville de Kinshasa. Donc je pense que ce sont les œuvres réalisées à partir de l'Utendele, Bumbu, Njili, et son éminence m'a élevé au rang de représentant provincial de la ville de Kinshasa. Donc voilà mon petit parcours, mon profil ici à Kinshasa. Merci beaucoup les représentants provinciaux. Donc, je crois que l'Okoana, Ouebouti Koyoka, est un exemple à suivre. Balbaka mutu na mutu abota maka na don na ye pe soki oza na don na obimisi yango te c'est qu'ils a pizza passe qu'on même nzamba ko pambola yote. Donc les représentants provinciaux, les révérends Sirbès a outi ko expliquer parcours na ye banda kino komi lelo. Donc don na bimisi yango yango moni ke nzambe pe azo pambola ye. Les représentants ont souhaité ça na lingala po mingi pe ba koko ba mama et pe ba pepele ba yoka pe au français pente c'est là qui moi makasi pe moi molai. Mais Banda comme représentant provincial depuis 2009 kino lelo 2020, donc près de 11 ans. Mais c'est écrit on a 10 ans. Donc c'est écrit on a penza ezanini yako mona mokonzi ya bule papa simoki ba okiangani a conserver yo na poste wana kino lelo. Osala kanini po vila Kinshasa ezala toujours likolo pe ba secret oyo yako wumela kino lelo représentant. Merci.
Bon, bato pour mokonzi sepela na yo, il faut que ça la posa na ye. Na lobaka pe na ba pasteur tango nyonso ke mosali asalaka ndenge mokonzi na ye alingi. Parce que tant mokonzi azali ko nome yo, azali ko pona yo, azali ko zelelo ko moko boye pa na yo, ke o rendre ye service. Ngai tango mokonzi abule anome ngai apesaki ngai mission ya liboso alobaki o redynamiser ville Kinshasa, c'est-à-dire au bongisango mosala et tombwama sur tous les plans. Sur tous les plans. Il y a évangélisation sango malamu, il y a botongi nkamba pour priorité na biso pe zali botongi, il y a encadrement ya bandimi, ya banganga nzambe pe makambo nyonso. Donc redynamiser la ville de Kinshasa. Moto nyonso koma na posa ko salela nzambe pe mondimi azala ne sengwa ko salela nzambe na ye pe luka lobiko ya molimo na ye. Ko sala kango. Ya mibale tokokoma, ya mibale alobaki rendre ba commune, ba paroisse, ba cellule compétitive. Okay. C'est-à-dire nyonso et comme na compétition financièrement. Oui, pour na botongi kamba ye mata. Il y a mike, il y a pepeleti kalate o lemba bango nyonso ba koma makasi. Donc pour koma makasi il faut placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nde mosusu ya misato alobi teya na ba pasteur pe na bandemi ba comprendre philosophie na ngai. C'est-à-dire qu'il faut qu'il m'bangue ça comprendre philosophie à mon continent, vision à mon continent, politique na ye zalini. Pe ya suka ya mine alobi teya na ba pasteur pe bandemi ba soutenir l'action na ngai. C'est-à-dire ba programme na ye nyonso ko pesa et sengeli to simba yango maboko makasi to sala de façon que réussite dans likambo wana. Donc, tu as 4 missions. Oyo, mon condambo, le papa Simon qui m'a dit que nangai et yango na landa kati lelo. Ngana kenda ka gauche droite te na bimakali banda ya vision ya mokonzete. Ngana zali na kati ya vision na ye. Oyo nyonso na sala keza na kati ya vision na ye. Et tozote ya pe bandimi pe bandi banganga nzambe ba soutenir l'action na ye. Et pas ngana linga ka réussite na linga ke échec te. Et surtout que nazali pe mwana nkole na kota bo tata nanga zalaki nkole na kota bo mama tata ya mama nanga zalaki nkole. Donc ezala nangamba tata ezala nangamba mama kinkole na kinkole yango pasi nyonso wana papa Simon Kimbango mama mwelo bamvoala bankole bamonaki ngana lingaka teke lingomba oyo bakoko bamoneli pasi ekoka kobeba to mosala ekufa. Voilà. Donc souci nanga ezalaka yango wana na linga ke shekete. Et puis na botami na lingombo oyo ti ndenge naza boye na guta nano te lingomba mosusu soki ezalaka ndenge nini. Donc na botama papa nanga pasteur akufa bien sûr, mama nangai selo azali ya viti lelo na kota na lingomba moko te na botama kimbangiste ti lelo naza kimbangi. Même kelese nangai banda na primaire ti na université kaka na bekole pe ba université kimbangiste. Donc kimbangiste penza ya makila yango na lingaka te échec kwa bozala. Donc soki mokonzi abule asepelaka na ngai bazali ko continuer ko pesa nga confiance pour na sala ka posa na ye oyo nyonso kotinda ko to sala ke fort ete esalema réussite kwa kozala. Et puis pour na ko pona mokambi ezali na 3 critères ya minene. Ezali d'abord compétence, ezali confiance, pe ezali disponibilité. Okay. Donc ba qualité nyonso wana mokonzi abula moni yango epa na ngai. Et puis ndenga monaki mwa mosala to salaki na bumbu na njili amone ke mwana oyo malamu mwa mayele moke oyo azala ngona pesa yo. Et puis ki jeunesse na ngai akabola yango na ba pasteur na bato ebele yango. Donc soki mokonzi abula azali ko continuer ko pesa nga confiance te lelo azali komona ete nazo sala posa na ye na bebisi nano te. Pe souwe na ngai ezali ke na bebisa te na sepelisa kaka mokonzi na ngai. Donc nga natalaka gauche te natalaka droite te nga natalaka oyo mokonzi na ngai atindi to asengi yango nga nasalaka yango aza na confiance na nga makasi. Et puis mosala pe na terrain ezali komona bon bato ebele bazali ko témoigner que papa même soko tuni mbote longo Joël alobaka ngomena na ba réunion que banda mwana oyo mwana nkolo papa Serben sa koti en tout cas Kinshasa komi kongala, c'est-à-dire spirituellement
poto kotisi bato babondela babeko na lutendele na banganga nzambe ba formation ya koteya ya koyekola bible to ndenge na koteya na kuro babengi homilétique l'art de prêcher ba mabonde na lutendele na matadi mayo banganga nzambe nkenge ba mouvement lelo moni epesi éveil d'abord ko préparer milimo ya bato kuna tango toteya kana lutendele toteya kama tabu ezalaka te soki eza banganga nzambe tokotaka na mozindo secret ezalaka te tabu ezalaka te ale tozo préparer milimo ya bato yango omoni moto nyonso akomi na esengo akosalela nzambe une fois ko tokutanaki na papa moko pasteur moko na nane na Kikonga tokendaki fete moko na Kikulukuta na Madimba alobi papa ozoyeba lisusu ngai mwana na yo nazaki passer na maluku nga nazoyeba lisusu tango ya kopesa biso séminaire de formation na maluku formation na yo wana yango ekomisi nga boye lelo nakomi mokonzi awa na Lukaya. Donc vous comprendre eza na bato bazali reconnaissant que mosala ezali kosala mamalamu banda na ye moko mokonzi abule azali nesengo bosoki yo ozosala ndenge mokonzi alingi e mokonzi pa azosepela na yo nakanisi mokonzi faut continuer ka kopesa yo confiance donc secret ezali ndenge nga nasalaka volonté ya mokonzi na ngai ndenge azali kotinda ngai yango nga nazali kosala nasalaka bisalela te soko moni papa Sylvain sa telemi a lobby lobete na sima mokonzi azali soutien azali azui message quelque part donc tala secret yango wana tozo sala volonté ya mokonzi ngai nasalela ka volonté ya mokonzi yango wana nazowumela kino lelo wana ezali maloba moko penza primordial ya papa représentant provincial ya église kimbangiste a on a Kinshasa représentant zongi na thème les critères d'un serviteur dédié yozali théologien yozali pasteur. Alors ba critère nini esengeli oyo nganga nzambe lokola pasteur azala na yango poto mona ka mutu azali kokamba paroisse moko songolo ezala na kimbangiste ezala na ba confesseur religieuse mosusu mais toye bakate awolbaka kino ba benga kingai njamba la kisa kingai boyi na tambusa ba pate na yebe ba critère penze ezala kanini pour être un serviteur de Dieu. Critère ya le bosso ezali appel oyo ba bengi vocation c'est-à-dire faut ponama na nzambe mosala nyonso il faut kozala na vocation il faut ponama basala kango bisalela te et surtout mosala ya nzambe eza lokola munganga docteur médecin soki moindre erreur abomi moto soki aprescrire kisi mabe moto azobela malaria yake kokoma soki ya maladi nini moto akokufa to moto akokufa soki asala pe opération mabe moto akokufa soki asala diagnostic ya mabe moto akokufa donc pasteur to nganga nzambe aza lokola munganga siko ya molimo soki nzoto ezali kokufa donc nganga nzambe ye azokotala nde molimo ya moto soki nganga nzambe azwi apele te aza na vocation te azosala mosala malamu te milimo ya bato ebele ekokufa mpe ekobunga ekokota life donc eza mosala moko ya risque il faut kobengama nano na nzambe oponama kozala opportuniste te oya kobimaka nakomi pasteur nakomi prophète nakomi boye te il faut bengama na ye moko nzambe ndenge tomonaki baprofete ebele na bible babengamaki ezala Ezaïe ezala ba Jérémie ezala banani bato nyonso bazwaki appel ya nzambe et généralement bazala koboya mosala ngo ndenge pe papa semaka mango aboyaki akimaki meme na Kinshasa oyebi histoire nyonso donc presque ba prophète nyonso bazala koboya nzambe azali kobongisa bango pe azo convaincre bango seul ndenge toyekolaki Ancien Testament Ezaïe moto andimaki ngai yeyo andimi mosala nzambe nzamba bongisi apakule lekala moto na monoko donc pona ko purifier quoi po maloba ya nzambe ko bima na monoko na ye mais bango nyonso baza ko boya ngonana mais lokola nzambe mutapona ke bango même nani Jérémie soko tangi na Jérémie 1 verset 4 suivant okomona tango nzamba poni Jérémie na poni ozala prophète ya nation osakola sango nanga na nation nyonso ya lobi naza elenge naza mwana moke na kokokate alobi koloba bongo te ngai moko na kolata yo kende na bisiko nga na kotinda yo donc ozokomona ke il faut na no ponama donc critère ya liboso ezali boponami
élection divine, appel, donc vocation na mokuse. Faut que vous ayez vocation. Tango yo zui vocation, il faut que yekola liloba yango. Il faut que yekola liloba yango po baminganga ba yekola ka médecine. Bazana bakuro oyo pona boye, oyo pona boye, oyo pona boye. Yango mona ka monganga soki motazo bela malaria ya yebi ata ko basali sena na examen te mena diagnostic kaka ndeka zo tono mituna akoyeba ka moto azobela maladie boye ko komolo pekise omoni pe maladie celiac. Ndenge moko na nganga nzambe. Il faut pe ayekola Biblia. Il faut ko yekola liloba na nzambe. Liloba na nzambe yekola kango. Ata ko nkolo isoko to mwana na nzambe. Nzambe. Mais ye ayekola kepe. Na bokoko ya bayuda. Azalaki nzambe, nzambe. Mais pour na yekola ki. Oyekola ngona niveau ya kelasi ya théologie to na niveau ya ndenge. Ayekola ki ndenge bato nyonso bayekola. Moyuda nyonso za ko yekola yango ntina balatsa kepe o li babenga ka mesuzana. C'est-à-dire ozana maîtrise les 600 lois ya bayuda. Vous comprendre? Même Yesu pe ayekolaki. Azanzam, mais lokola botamaki na bonzoto na mokili, asadaptaki na makam mokili, waye bandeki na ko passer message na ye facilement. Vous comprendre? Même papa Simon Kimba, nzambe molimo santo, na yekolaki. Azalaki catéchisme na ba protestant ko diriger to ko gérer ba mboke belé et na ba protestant surtout na tango na 1921 ba peso mosala ki catéchisme pe o tambo sa ba mboke belé fozala. Ozo ba pe rigueur na bako. Oui. Donc papa Simon Kimba ayekolaki Biblia, ayekolaki doctrine, ayebaki makambo nyonso. Donc pour na kozala mosali ya nzambe en dehors ya vocation, il faut pe ko yekola liloba nzambe yango. Poete même biso bato sala pédagogie branche na branche to leçon na leçon eza na méthodologie nango ndenge ni ko transmettre yango. Gymnastique eza na ndenge nango balakisaka yango. Nani français eza na ndenge nango balakisaka mathématiques ainsi de suite. Donc soki yonga na nzambo zo yebate yango ndenge to lakisaka na cours homilétique na ba séminaire za pesaka. Il faut ko yeba eza na deux critères ya makasi ko yeba auditoire na yo pe ko yeba circonstance. Tango zo pesa message auditoire na yo za composé na banani. Pour message na zo pesa na bakimbangi c'est pas mbeza ndenge mosusu. O na zo pesa na milieu kimenike za ndenge mosusu. Et vous allez ndenge mon côté. Et puis il faut ko yeba circonstance, événement, contexte. Makambo nini yango ezali na date oyo to na mokolo oyo. Circonstance na zo ko pesa le kamba pesa nga matei. Eza na circonstance nini. Donc nyonso ne faut ko yekola. Que awa na côté ya boy et puis maté fait kokana na événement to na likambo esangise bine sika yango nyonso ne faut ko yekola soki moto yekoli Biblia te akoyeba te akote ya bitela akoloba bilobela pe bato bakokama. Donc il faut ko yekola mwanda ata mingi te mais mwanda mboko yekola yango ya misato. Il faut ko zala na éthique ya malamu oyo babenge intégrité morale. Po yo zanga nzambo zotala makamba milimo ya bato. C'est-à-dire il faut que zala spirituellement fort. Na molimo funga nzamba zala makasi. Azala moto ya kosumu katoa kokoya kapamba te. Azali ndakisa pona bato ebele. Bon, modèle. Po matei mususu ezali yo te kaka te metango bazomona ka comportement na yo bato pe bakoko changer. Mbala moko. Et puis bato bazana confiance na message yo zopesa. Netango ba yebili na ba faiblesse sala ke ko moi si wana ya ye mobali wana ya ye kuna soke boye tango bato ba yebi déjà au monde même yo pe force ya côté ya makambango wana ezate po yebi ke yo moko sala ka yango. Donc nganga nzambe il faut kozala na bizaleli ya malamu, etiki ya malamu, morale ya malamu nde na tango wana kozala na nguya nzamba kolata yo akuutiliser le col instrument pour être message na ye comme na etonga na ye. Donc il faut que la moralité ya malam. Ndenge tolobaki maîtrise ya Bible, il faut que na moralité ya malam, il faut que ponama donc vocation na dans un premier temps ba critère ya kozala mosali ya nzambe ya malamu ya ngwana. Soki oponami na nzambe nzambe yemo ko utiliser yo vocation ya ngwana. Nzambe yemo ko akolata mais soki oluki bonga nzambe na makasi ikoyate nzamba kolata yo to kosala na bonzoto ya mibale soko za na maîtrise yekoli mwa Bible yango soit to sali théologie pour na contexte ke bangis
ndenge papa diangenda koma na histoire de kimbangisme eza na ba façon mibale ya moto koma pasteur tonganga nzambe soit moto abandiki mondimi abizali malamu bamponi ye nkenge akomi longi komi selu mpona bizali malamu misala kote ya malamu ala komi pasteur wana ndenge ya liboso moto akomaka pasteur ndenge ya mibale ndenge papa diangenda akomi na nzela ya kosala théologie soki osali théologie bien sûr babandaka na école biblique na nkamba mpe na nsima yo kosala théologie na lutendele mpe okomi pasteur po école biblique mpe barevera umba bateyaka biso bareveraka tembo ke awa biso topesaka grade te ozo comprendre awa ezaka formation kuna même bandimi oui bandimi bayekolaka na bango bible mais bakoma bapasteur te ezala basurveillant ezala bana jeteki dirigeant bato ebele basala école biblique mais baza banganga nzambe te donc nzela mibale na lingomba kembangiso moto akomelaka pasteur nzela ya koleka na betape nyonso nkengi longi selo pasteur mpe na nzela ya faculté ya théologie donc tala banzela mibale oyo moto akokokoma pasteur tonganga nzambe mais bacritère ya minene baqualité po ete nzambe asala kati na mosala mpe mona na miso ya bato nde il faut bengama na nzambe vocation ya mibale fo koyekola mwa biblia yango koza na maîtrise po yo ozo koyebake na esika boye na koteya boye na koloba boye na koutilize bapassage boye mpe ya misato kozala na spiritualité spiritualité moralité éthique ya malamu donc eza nango ebele me ya minene nde yango wana tolobi papa représentant tolongwa na bacritère mpona koatteindre etape mosusu nganga nzambe oyo tobengi pasteur ya mwasi to ya mobali oui aza na baqualité bacritère outi kotanga ya misato wana mais esengeli sikoyo aleka na baétape nini po azala mpenza na bacritère wana po tomona mosusu mosusu aza nganga nzambe aza na bavocation aza na baboyi mais toyebi te estce azalaki kaka mopakano mbala moko bunganga nzambe mpo vocation ezali azalaki mpe mopakano te atangi bakelasi ebelebele mais akomi mpe lisusu nganga nzambe na bacritère wana mais quelles sont les étapes oyo esengeli mpena nganga nzambe alanda mpo abengama un serviteur de Dieu na lingomba kimbangiste même na kanisi na mangomba nyonso fo moto akoma nano mondimi étape ya liboso ya base c'est-à-dire moto alandi malongi appele ye pa na ye ake na pasteur basololi nalingi nakoma kimbangiste par exemple na contexte église kimbangiste nini nakokosala pasteur akotuna mituna liboso za kosambela wapi na lingomba nini osalaka na vie atuni yeba mituna wana po pasteur po ayeba kolandela moto ifa tuna ya yeba ye malamu bon tango bayokani apesi kombo na ye na encadreur to moto ya pesaka malongi tata nzambe nkoliso molimo santu ainsi de suite ti alandi malongi pendant 6 mois na nsima azwi baptême soki azwi baptême nde yango na lobi soki bazomona bizane ezali ya malamu botosi présent na kilte ya tongo na soirée badimanche bansinisa na yo misala lingomba tozokene nkambo tozokene boyaza toujours présent bazomona ye différent ale tango besoin l'église ekozala ke toza na posa bankenge mokolo paroisse moto akopona ye nkenge mpona bizali na ye nsima ya kinkenge asali kinkenge ne malamu na baprison na bopito kozala na paroisse azosala misala kinkenge na yo koencadre bandimi kotala bamakambo ya lingomba opaster azotinda azosala yango besoin ya balongo ezali bakomisa elongo wana etapa misato ya misato ezokende ekende misala na ya kilongi malamu koteya kosala makambo nyonso koencadre bandimi ainsi de suite besoin ya baselo ye bakomisa eselo et azosala mosala ya malamu ya kiselo ti besoin ya bapaster ye bapesi baponi ye pasteur wana ntango akomi pasteur akokosala barite akokosala basacrement akokoteya akokosala makambo nyonso nganga nzambe asalaka nde na nsima nde soki besoin ezali bafongoli paroisse kuna ou bien soki ndenge nini baza na posa ya pasteur mokonzi akotala nani bakokotinda kuna
Voilà. À partir il y a compétence na ndenge na lobaki ba critère pour na kopesa moto mosala ezali incompétence. Il faut moto koka na mosala yango. Ba pesa ka mosala na sonité pour na kindeko te, pour na famille te, pour na soki nini te. Te oyo ezali peut-être société te ka to pesa pour zo ya kolia. Te oyo ezali ngombe ezali kamba milimo ya bato. Et le col de l'ingoma qui m'a mon condamné les années pour ça ma coquille pour nous tonga cam, pour tonga l'ingoma. Il faut des hommes, des femmes compétents, donc des hommes compétents, des femmes compétentes. Donc critère les bosso yangwana compétence. Voilà. Il faut yeba musala. Asala yangoma lamo mon konjo ya poniye asepela na ye. Yami balé confiance. Donc faut que vous en a confiance dans moto bozo pona, yé pas en a confiance na bino. Ceux qui confiance na moto ezate comment on a arrêté la cas aller oui yangoana ya misato disponibilité montako kozala na ye compétent akoki azama yele ya kosala mosala wana azali pe na confiance na bino mais soki tango ya kosala mosala wana ezate mayebo pesa ye mosala ezate lokola na tango oyo papa par exemple abengi biso na kama mais moto mosusu azo occupé na makamo mosusu obi azali na mosala mosusu kuna akokende epai papa bengi biso obi akotika na mosala wana eko dépendre na ye siko eko dépendre siko na ye ozomona ke moya sala mosala wana malamu ezate donc troisième critère yangwana disponibilité moto faza la temps plein surtout na tango nde na kanisa tala betape pona ko komisa moto net biso na Kinshasa to sala ka mosala na sentiment papa Serben satalaka nani akoki na mosala wana epa nanga makamba kinde soki ndeko pe okoki na mosala d'accord makamba kindeko ke nini camarade ezate mosala potango toponi yo na kombo ya mokonza bule na pouvoir ya pesi biso yo sali mosala malamu mokonza sepeli ngape na zwi lokumu sima na yo mais soki toponi na sentiment peut-être na kabela ye kaka mosala soki ye asala nini tango BBC mokonza sepeli te nanga na zwi soni yango mona ka papa Serben c'est pas na ye sentiment ezalaka te na choix ya basali ya nzambe. Mais tout le monde a rappelé mingi ministre moko azu muninga na tangane kela sikala quelques compétences ezate mais atie wana bazo sala na cabinet na ye wana pas na yo ezate wana bango ke muninga no moko tanga na ye makamba muninga ezate muninga na kosalisa na makambo mosusu mais oyo ya nzambe oyo ya milimo ya bato oyo ya koluka eseto ke église kimbangisi azali ko compter sur contribution volontaire ya bandimi pour mon dimanche na bonne foi ya ko contribuer pour eta tonga lingomba na ya tonga nkam il faut les loba ya nzambe toucher motema na ye pour papa seulement que bango même na 21 ba belge ba toniye yo lingi ko sala lingombe soza na mbongo alobi na za na mbongo te na za na bato oyebi ke na lingomba kimbangisi bandimi bango moko ba kotisa loboko na poche pe ba contribuer pour le développement lingomba na bango et pour azala na motema malamu wana kokotsa loboko na saki na poche akabela nzambe pona mapambo na ye bien sûr mais il faut d'abord les lober toucher mais ce que tu as moto za capable te ya ko convaincre mon dieu si ko résultat yo papa zo zelo bino bozo zelo boko tula monde ngene dans les secondé les camps ezali yango wana vous comprenez oui ce qui les lozo mona Kinshasa et Mati pour être de sali sélection ya baye bazo répondre na ba critère wana bien que to yebi que makambo nyonso eza na pouvoir na ngate ana zoloba oyo eza na pouvoir na ngai bien que quelques faiblesses pe koko zanga te tozamba mais d'une manière générale esengo ezali mingi. Je crois que d'une manière générale esengo ezali mingi ndenge papa représentant auti koloba nazotuna motuna oyo en tant que théologien plutôt Biblia la Bible tout le monde a kamotazu Bible tena lipeka akena yango na ndako ya nzambe to na kati ya ndako na yemo azo sambela mais mingi penza ba yeba ka rôle ya Bible te et pas na yemo comme Christo voire même ba croyant ba considérer ka Bible makasi par rapport ya ba o pe ba livre o bazala kana yango papa représentant que théologien rôle ya Bible ezali nini ezali ndenge nini pas ya mondimi Bible d'abord en soi apport na yepe ezali nini Bible d'abord en soi ezali beaucoup na kati ya beaucoup wana le loba na nzambe za na kati bon na kati le loba na nzambe lokola Ancien Testament Biblia yango beaucoup wana kabwana bitene mibale Ancien Testament na Nouveau Testament na kati ya Ancien Testament kuna pe kabwani na bitene mine ezali oyo babengi le Pentateuque to les 5 livres à Moïse oui
ya mibale ezali babengi yango les livres historiques. Ya misato ezali ba livre poétique, donc poésie. Ya mine ezali les livres prophétiques, bien les prophètes. Lokola kuna ne bandeli sokota les 5 livres à Moïse na mokanda ya Genèse banda na chapitre 1 ti na 11 ezali kopesa biso histoire et bandeli ya mokili. Après yango kuna na 12 histoire ya Israël et bandi na koko na bango Abraham ti kuna na suka. Donc Bible ezali liloba na Nzambe. Net ndenge na lobi déjà création ya monde ezopesa biso déjà information wana à partir ya Genèse chapitre 1 verset 1 ti na ba 11 wana. Motazo yeba ndenge ni mokile bandaki. Ndenge ni mokile salamaki. Soki Bible te motako yeba te création ya monde. Ozomona importance ya Bible. Ya mibale à partir ya histoire lokola ban Israël 1 Samuel 2 Samuel 1 roi 2 roi juge nyonso nezolakisa biso histoire ya libota ya yambo banda na Genèse bien sûr ndenge na lobi na koko na bango Abraham à partir du chapitre 12 à Genèse l'histoire d'Israël et bandi wana na koko na bango Abraham ndenge Nzamba bengaki nde okoyeba histoire ya Israël libota ya yambo Nzamba ponaki pour lelo biso to ya kosala boye référence ezali kende kuna ba prophète ba sakoli na kombo ya Nzambe tango Nzambe aza komona mabe akebi atindi ba prophète bokebi sa roi tel bokebi se tonga peuple batala makambazo sala zo sepela ngote tango batosi te atindi bango na bowumbu. Donc ba histoire nyonso wana ezopesa biso mayele biso bato ya lelo rôle ya Bible yango wana. Côté bazako sala malamu Nzambe azako sepela zako pambola bango biso tozo mekola bizali wana. Boyo basala ki malamu ba marka ki Nzambe biso tozo lana ndakisa na bango ndenge to mona kana bekibi par exemple joueur azo beta malamu onga Cédric Bakam pona ni na beta ka bien jamais ba wela ka kombo ya joueur ya mabe. Donc ndenge moko na biso pe bato yo basala ki Nzambe malamu biso tozali ko mekola bango kozo exemple na bango ozo comprendre. Et soko kiti kunati ba psaume ezopesa ba mabondeli ezopesa ba proverbe ezopesa masezwani ezopesa mayele Nouveau Testament kuna ezopesa biso histoire nkolo isuvi na ye na les évangiles et ba actes des apôtres de misala bantoma ba lettre ou bien épître pe soki na apocalypse. Donc nyonso wana papa Simon ke bankanga na loba ke ba histoire nyonso ya kala soki ba betela ka biso lelo totango na Bible po epesa biso bato ya lelo mayele. Donc rôle ya Bible ezali kotinda biso to sala malamu totika mabe po ete to bikisa matomona nkembo ya Nzambe. Donc les deux côté basala ki malamu na côté basala ki mabe biso to landa ya malamu po ete to mona bokonzi na Nzambe. Soki to sali to landi bo basala ki mabe lokola Eve na Adam lokola Esaú abebisaki biso pe tokozwa litomba ya malamu pa ya Nzambe te. Donc Bible ezolakisa biso makambo ya Nzambe nini tokokosala pe na kati na moneda na Exode 21:17 mibeko zomi ya Nzambe ezolakisa biso makambo Nzambe alingaka na makambo ya lingaka te. Biso tosala oyo Nzambe alingaka po ete tobikisama tomona bokonzi na Nzambe tozwa mapamboli tozala basantu. Mais soki tosali le contraire tozali basumuki tokokota lifelo pe Nzambe akosepela biso te tokobenga mabana na Satan. Donc secret nyonso wana ezali na Bible pe ezolakisa biso ndenge nini veille ya bana Israël ezalaki babimaki na bowumbu yango oza komona pe banganga Nzambe ya kala wana baza kolinga te moto atanga Bible noki te bakozwa mayele to éveil ya conscience. Donc Bible ezopesa mayele na makambo ebele non seulement ya molimo mais aussi ya politique même ya société même sociale ainsi de suite. Donc na kata Bible makambo nyonso ezali. Merci papa représentant. Mais est-ce que vous allez rappeler un climat de confiance moko to entente moko parfaite en tant que gouverneur ecclésiastique, il y a l'église Kimbangi, c'est à la Kinshasa, c'est notre confession religieuse Moussous. Pour nous, on dirait que l'église Kimbangi, c'est particulièrement la Kinshasa, on dirait au intéressé à la confession religieuse Moussous. Te relation na biso na bango ezali malam na yebi bango nyons et puis bango pe ba yebi ngai soki omoni bongo nga nazali très discipliné. Lingomba Kimbangiste mokonza bole atinda moto représentant na yeto représentant église Kimbangiste ou à représenter église Kimbangiste na ba confession religieuse. Oui. Vous comprenez? Oui. Pe na l'état. OK.
eza ngai te baponaki ngai te ngai soki batindi nga na sali to na kei soki batindi nga te nakokende kowela te nga nawelaka te il faut bapona yo donc soki omoni ndenge wana ezali po ete représentant église Kimbangisa azali toyebi ke ezalaki révérend Elebe awa papa aponi révérend Modudu donc soki omoni ke permanence ezali mpenza te to régularité to nini ntango nyonso ezali par rapport na mission ngai mission na ngai ezali collaboration soki besoin ezali ke représentant ya po babenga mpe ngai représentant ya ayoka likambo oyo po asensibilize bandimi Kimbangi papa abengaka ngai po représentant na yo akenda kuna soki ayoki soki besoin ezali ke message ekomela bandimi apesi rapport na mokonzi abule ndenge révérend Elebe aza kosala mokonzi abule nde akobenga ngai abengi ngai alobi ville de sala boye to loba boye zwa bandimi bokende boye be botala bosala boye yango moni ndenge na sala donc na misalelaka te donc par rapport na wana ezali par rapport na mission na ngai soki ke ngai nde moto nazalaki représentant ya église to ya mokonzi abule na bisika wana me yango omonaka ke oyo aponama nde ye moto amonanaka mingi aza permanent donc par rapport na wana me relation ezali kitoko bango nyonso wana bayebi ngai nga mpe nayebi bango soki tokutani basepelaka na nga mingi. Merci beaucoup papa représentant. Je crois que tokomi mpenza na suka mais moi dédicace na bato mibale miso te kozanga te mpe baimpression na yo na magazine na biso oyo tokotala yo bonne fête. Oui, tosepeli mingi na magazine tolandaka ngo ezokolakisa portrait ya moto mission na ye makambo asala na mokili to na lingomba tosepelaka nango mingi tozofélicite yo na ekipe na yo nyonso nazali kopesa mbote ya lokumu na mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani na ba conseiller direct na ye nyonso na ba mama na cabinet na collège na ba collaborateur na nga na ville ba passer communaux sectionnaire ba chef de mouvement social service ba chef de cellule na bana nyonso ya Kinshasa oyo bazali ko soutenir baso ya papa Simon Kimbangu Kiangani na molonga ni na ngai révérend Gizaba Mboko Josiane azape pasteur na bana na nga nyonso pe na bandeko na nga nyonso pe ba nyonso ba yebi ngai na pesi bango mbote mingi. Nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine de cette belle soirée qui a été consacrée aux critères d'un serviteur dédié, bien abattu, bien enseigné par les révérends pasteurs Sylvain Soaling et Bernard. Je vous rappelle qu'il est les représentants de l'église kimbangiste ici dans la ville province de Kinshasa, la capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez, comme il est d'habitude, votre magazine chaque dimanche à partir de 19h30 sur la Ratelki et vous aurez toujours droit à une rediffusion chaque mercredi à 13h20. Portez-vous bien et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci, représentant. Audio Jungle. Magazine Bonne Fête Zali Mwinda. C'est très intéressant. Donc, c'est un bateau nyonso. Mondimité, to landa magazine Oyo et Kosunga Biso Biso nyonso. Suivons tous Magazine Bonne Fête. Magazine Bonne Fête Zali Mwinda. C'est très intéressant. Donc, c'est un bateau nyonso. Mondimité, to landa magazine Oyo et Kosunga Biso Biso nyonso. Suivons tous Magazine Bonne Fête.